mwana nelaka akufaka te sanki asimba bilaka bilaka oyo nzambe aloba na ye suka kosimba. Yoka toli émission na bino bolandaka yango partout bakokomela biso bozali kolinga yango makasi epesami na bino makosa excellence bo partager pe bo aimer. Nous sommes là pour na to sungana biso ba congolais to sungana. Donc toi na fardeau o ya ko mema implice na vie na biso ba congolais na bande ko nyonso ou balandaka biso. Je pense que vous allez vraiment édifier ceux qui bossent na biso bo komela biso bo s'abonner. Alors lelo na ngina lobela sira les mauvaises compagnies baninga mabe ozali wana elenge mobali ozali kotanga ozali kosala musala ozali ko kene activité ozali na kati ya famille na kati entourage. Il faut koyeba nani yo kovana na ye pe nani yo kotambola na ye. Balbaka bambuma mabe ebebisaka toujours bambuma ya malamu. Soko zwi lala o epola o eza moko o tiango na kati ya bamalala ya malamu yeba ki eko affecter bamalala malamu pe malala nyoso malamu wana ekozala ya kobeba. C'est pareil avec les mauvaises compagnies. Batu mingi babeba à partir ya kokangamana baninga mabe. Nanzela ya classe, nanzela ya université, nanzela ya musala. Oyebite mutuzo kangamana ye azana mission nini oyo bapesi ye. Keba, mon frère, ma soeur, keba. Oke kotanga, oke koluka ba ekirite, oke koluka ba groupe ya ba amité, oke ne kotanga. Pona ozala lobby cadre moko oyo okosunga mboka na biso pe famille na yo. Okei musala lié ya musala li place rosala ki camaraderie keba mbote mais beaucoup na ba profondeur te batu mingi le bazali trahi c'est à cause ya ba ami na bango. Batu mingi le ba perdre misala c'est à cause ya koluka ba camarade ebele. Même Salomon alobi mutu o azana ba ami ebele ba ami wana bazali pona koluka malheur na ye. Vrai ami eza kolo Yesu Christo. Muta confiance na mukila 100% azate. Mutu nyonso ko pesa confiance ba ki ako décevoir yo na eloko moko songolo. Il faut que choisir ba ami nani zo ko tambla na bango. Il faut que luka ba to bazali na entourage na yo bazala ba to ba ko contribuer na avancement ya vie na yo. Na ba conseil na batiti ya malamu. Éviter baninga nyonso ba ko mema yo na ba vie ya loyenge. Ah camarade to kende boîte lelo musala ezate to kende o mtikanga na tala chéri moko boye kende to kende ko kutana mtu moko boye oyebite na ko mema wana azali ko initier yo na eloko moko ya mabe oyo lobi peut-être écouper so envie yo pe koma na niveau wana. C'est comme ça que batu mingi ba beba na ko kangama na baninga mabe ko luka kozana ba camarade de belité dans la vie. Mon frère, ma soeur, ce ko kona ba camarade de belé kaka ba camarade wana ne ba ko trahi yo ba secret na yo ko betela kango n'importe qui te ko betela kango n'importe qui te. Moi si ya libala azalaka na ba camarade célibataire te moi si ya libala il faut zana ba ami oyo ba ami na ezali ba topé besi ba bala ba couple oyo eza stable ozali fiancé ozali na chéri na yo boko préparer libala ba camarade nyonso il faut ba yeba ki boko préparer libala. Mais danger place écoute la yo okoyeba te nebi elenge mwasi moko boye abetelanga li solo a bandaka ko bima na baninga na ko kende na ko présenter bango epa ya camarade ya fiancé na ye kaka baninga na babwakele malade ya mpese po babotola ye mobile po bamonaki mobile wana zalaki na mbongo. Mon frère, makamto okutana na la vie epesa biso leçon ya koyeba kozala mayele na bato ba ko s'approcher pembeni na biso. Bo s'abonner, bo partager massivement message oyo et ko sunga bato ebele na kati na mokili. Ezali wabino makosa excellence na émission yo catholique o ezali koleka na Zoom Congo Plus sur TikTok, YouTube, Instagram et Facebook. Bon partager massivement. Merci. Akufaka te sanki asimba bilaka oyo nzambe aloba na ye
lukasu